Nazaina esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi na pesi bino mbote bisika nyonso ezwa mibino petika ete kimia ya nzambe tata eyingela o mabota mabino tokufungula basango ya mokolo lelo tozali bongo na invité na biso ye moko ko se présenter tokobenga mama pasteur tokobenga mama prophétesse tokobenga évangéliste mama Judith Seke na banzete bato bayike penza bayebi po ete atambola ka penza mwandambo ndambo na tina likambo etali évangile yepe amobenga ke biso na tina makambo mako leka ecclesia pe na passe ya République démocratique du Congo nde amekala ko leka na plateau na biso ya moto baki tozali bongo bakongomani o ezali chaîne ya libération topimela kapenza moto te soki alobi aloba bobe na tina ekolo kongo topi kobikisa bikelamu ya biso oyo tozali bobe na posa ya nzambe kasi ya mopenza to présenter bino invité la biso ya mokolo lelo boyebi ete chaîne na biso ezali chaîne ya libération ezali esika oyo toconscientisaka tosensibilisaka tomobilisaka mpe toanalizaka mpe tolongolaka peuple congolais na bolema ntina mpenza ya biso ezali ete liseko ya république démocratique du Congo mpo ete bayekongomani nyonso bazwa lobi kola bango yango tolobi mbote ekomela bongo équipe pour la te na États-Unis d'Amérique mbote ekomela mana na ngana kunya dolanga na États-Unis d'Amérique kaka mpe mpona nini te yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya Clovis Tamutunga pe les grands professeurs Achilma venant molonga na Mireille Mave yanga ndeko ngaya bokulaka kilomètre de temps toki tumbakale contre la konefa pekato na akene vraiment bengela biso pasteur Willy ya mo Carmel pekaka na akene bokila lo konefa pekato to beli penza mama la chabiane mama sociale pe to lobi bongo matondo peyako na libota ya mama Odette wako wazali moko ya ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe il faut que moto ba ko lumumba to jali pe ande to baka moto mojali ba mama ya moto mojali moto mozima mete assalamu alaikum ba mizima ya biso mama Jawa pe na ba bazali na South Africa na mboka ya Gilo mpingana na nalo mpinga gi merveille kitoko pe ba mapasa to lo banini kabuya asuli to zali bongo moko na bino banso ya mbope ato ko t'inviter to zonano vidéo kabunja bandaka na muntu ala kisi de nenga ligi nzambe au même moment aliaka mutu na mbongo et l'homme affaibli il croit que c'est un serviteur de Dieu qui est venu pour la délivrance et pour quelque chose na expliquer bien peu délivrance de l'église à réveil ezan dengene kabunji tango ngana zwaka yo po sambela na beau frère na ngai directement sur les gens 300 $. Rappelle-toi. Parce que toi, tu ne fais rien pour rien. On t'avait donné 300 $. Suite, tu n'avais bien mot. Quand on doit ça, tu t'intéresses seulement à ton bon, à ton miné. Bandimina yo, souvent, ma yébo observer pasteur Nabino. Olingi bato no kumu makasi basa la pembeni na yo, olingi bato mbongo basa la pembeni na yo. C'est comme ça que Ozoaka, Peter Kankamunga, ou apprivoiser mon on a dépensé bon bébé pour na yo ti akangi boutique ne ezalaki na Cassiope atikali na moko 7 avril na éviter ce qui ezala je connais Kabunjale ça comment tu fais les jeux Kabunjale ça boyo kana za kombelembeke o sala que ozo délivrer yé o sombela ndaku et puis na moto ndeta ko sala spectacle na Kasai aussi babilo quoi que délivrer ça quoi que refendre dans l'église il y a que au sambela aux a délivré il attendait mon dos et il attendait la maison au bimisi $1000 au pesi au bimbo mususu to kosala yango boyena boye kabunji à partir ya iloko kosala kina zako au zwambongo ebele après kabunji okei au sala de susu na katuer chambu ibaba haka ntango saki na prison ndima kena zwa biloko na yo parce que tu avais des relations. Baba aka ndenge azalaki na kati. Ok, na ndako ya baba aka, ok ozwa bakisia baba aka. Après kabunji okei, osala lisusu na katuer chambu baba aka. Ok, na ndako ya baba aka, ok ozwa bakisia baba aka. Parce que toi tu ne fais rien pour rien. Yo kabunji alesa. Au côté la paix, les kinangai, Jésus le roc. Kabunji yo telemelaka muluba moko kuna na komina Kishasa ke amelaka retrovirote pona sida okobiki saye tokenda yo ye na ngai na ndako na yo zaka pembeni ya fleuve na Kinkole
na pesi devoir na ba diminution sa kabujwa lesa po boye bakazana boza na papa mboka za kuna koka ba pesa imutuka ba bale liya ngasi na kabunji barubi aboti mwana boke ne wana bosala ADN ya koka wana na mwana et puis botu na médecin soki façon koka oyo azali pa kabunji akoko sala acte sexuel pour aboti sa mwasi po biso to ibi role ya koka wana les gardiens du temple merci bakazala ka soko sali analyse sur la Bible nous arashika makasi bana boko bio ça soki de za boy deux fois na banzi ete bino banso penza bolandi la bokebi Jika aime le number 1 au sein de la presse congolaise maman Célestine na papa na ngai ya Michael pe pour la nité de Bruno mwana mère de Bruno na Autriche na mboka Lik Makala qui prisonnier de Josie pe ya na biso ya vraiment de ya Clovis et ya Nico plutôt ya Nico Tamutunga Clovis ko telinga makasi pour nité Jijo Dimba la Belgique na mboka ya Guillaume Ngangula bande kolanga pino so bolandi ete moto wana sa kufa kalakala papa na biso ka jombo makambo maki ebele makanga jakindala likolo ya makambo ngo oboko kaka dossier e ko makambo baike na makambo ebilo monso bolobami o ezali pa kopesa kongo la biso komote kasi boyo ka vérité nini papa ka jombo abimisi na makambo etali bayi ba pasteur yango lelo pe ko sala biso esengo makasi pamba te to yambi pe moto la nzambe o to ko swana e kabuya soki penza to ali monoko moko joli qui est dans le Canada, tout le monde est ensemble pour venir au Makasi ou présenter les bisous, inviter les bisous. Mbote, maman n'a pas Judith Seke. Mbote, maman n'a pas aussi. Bonne santé. En santé, ça dit vraiment malade n'angolo en Zambie. Amen. Na banze te maman n'a pas eu autre que la vidéo, ça dit bon, on a collapsé Kadiombo. Papa Kadiombo c'est là beaucoup fakala, mais après si ba témoignage où est ça les bisous passé. Ba témoignage je sais la biso pasi ke bilo basali ya nzambe boko bebisa bongo ekolo ya biso ok ekolo ya biso Congo to ko lika ete bilo pe basali ya nzambe boyebi ete Congo ezali bongo la pasi Congo ba ko bomo est la République démocratique du Congo ta kala kala ezali bongo na problème pe bibili ko yebisa biso ete lobi ko biso ezali bobela mboka na biso c'est que bato ba ko bikisa biso ba congolais ezali bobele bino basali ya nzambe po bino nde boali pole kasi boni basali ya nzambe bokomi na baka Joshua Lolembolo ya koloba ete yaka ko témoigner pour na ngai ko ngala peso e tuluku ya misolo yaka koloba na bimisa nguma moko bona nzoto pona lobi nango ukome tuluku kosa gozaki na sida obikaki ndima pona nini boko koma lesika wana toko bana par rapport à vidéo bongo tozonga penza na tina ya misolo to tobeta pona musala ya nzambe ya solo mama ozali na raison ko tuna mutuna wana ezali pasi pe ya kolela mingi tant tokomona esika o bato esengeli babika na nzela loba nzambe bato bazali kobika te kutu kufa ye ya makasi na nzela ya kobungisa bato na nzela ya basali na nzambe bato ndenge bazali boye bayebi ke soki na yepa ya mosala na nzambe na problème nyonso esengeli nazwa solution pamba te bato bayebi ke some esengeli ezala nzambe metangu bato batie nzambe lisusu na sommet te batie batu lisusu nzambe azala au-dessus de toute chose te desika libunga yepe kufa yango ezali na kolela libota na nzambe lelo ezo kufa na kokota na kati ya kubungi na nzela ya basali na nzambe kaka po batu batie nzambe liboso ya nyonso te kaka po nzambe batie ye likolo ya makambu nyonso te soki kaka tozongisi nzambe likolo ya makambu nyonso tomoni nde nzambe azali some ya makambu na biso nyonso nde sika lobiko kouta lobiko kouta pe bato mokili te lobiko kouta na makambu nzoto te lobiko kouta na magie te lobiko kouta na kisi te lobiko kouta kaka soki mutu ye moko atie nzambe some na ye nde lobiko koya mama nanga océan d'Afrique. Merci vraiment, merci. Nazali président Océan Niramingi Océan du Congo, d'Afrique peut être comme Océan paye à Batunio, mais plus peut être un Océan Congo pas batté, Congo ne kokufa eko langane kokufa alors nazala président Océan ya Congo, ya on a tombé la cam Mobutu vraiment ata kwa zaku na Maroc bisika bakutela papa Ngbanda asala biso pe mwa malama ko moyibe la biso Océan ata kwa Kambape o ya biso vraiment zone pétrolière mobimba kasilika moté Océan wana esala malamu tala biso Océan ibale boya mbindo biso to yi vraiment maman na anticiper ki likambo wana pe na ko lobi kasi balandila biso po balandaka biso tina fin fois République démocratique du Congo ba komona biso na batali biso ko kendaka na bisika nyoso kasi o mekana ko se présenter ba ko benga osika nani na mama maman na biso
à côté la biso Genèse manga pe maman na biso bonheur ba papa baike Valère Mangitu ka États-Unis d'Amérique bali pe bato baike oyo ba kolanda oboye sikoyo ba bengo nani maman prophétesse maman pasteur maman évangéliste topé kombonini pour se présenter pour ba romper baibana ngai kombo na maman Judith Tseke nazali évangéliste moko ba évangéliste katina Église munene universelle de Jésus-Christ ou ezali ya mokili mobimba donc soki aux États-Unis okei na Afrique nyonso kokuta Église universelle de Jésus-Christ nde sika nazali kosala musala nzambe na eteni oyo ya ba évangéliste matondo mama na ngai toko banona le kambo lobi Église universelle de Jésus-Christ Église universelle de Jésus-Christ ezali bongo Église catholique pour être bato ba bongo ya l'Église catholique nde yango ezali universelle pour mona kayango bisika biso kasi Église universelle ezali ni Église ya réveil ezali Église ya lenetani pour bato ba ba malamu soki balingi koluka bino pour bayoka oyo memeli bakole Église universelle de Jésus-Christ ezali Église o eponi mutute soki ozali musulman ezali pe église na yo soki pe ozali mutu ya tozobenga ba église noire ezali pe église na yo soki pe ozali protestant ezali pe église na yo soki pe ozali catholique ezali pe église na yo donc ezali église oyo ezali kaka na catégorie ya bato moko te oyo balamuki oyo balali te église universelle de Jésus-Christ ezali église pona mutu nyonso oyo asepeli kobika pour la montée soit sepeli kobika na nzela lobanzambe matondo kasi mama na ngai lelo to ko mona makoma yike ya soki Congo elambo na kolata ya lokumu lelo perdre valeur nango ezali mingi pour na basali ya ensemble ezali mingi pour na ecclesia pamba te biblia yango moko lobi na biso ete basali bazala bayike te mokeli pa lobi ko benga mutu nyonso papa te donc à interdire nano na batuke okoyo ko benga mutu papa te ba église pe epoki kozala pe ebele te siko mama na ngai ndimbo na biso la makambo wana lisumu ekoti na république démocratique et le po ba yoki te makomi na nzambe ba église ekomi ebele pe bato ba ko benga ka ba papa kilikili sembolana no yo ozali évangéliste Église universelle de Jésus-Christ mama ya solo lobi yango bato babungi nzela ezali po bayoki nzambe te bayoki nzambe malamu te bato bakei komisalela or mukanda nzambe solo bake nzambe azali liziba ya mai ya bomoi donc soki omeli mai ya bomoi wana okozala lisusu na posa te donc biso donc tokei komisalela mabulu na biso tokei na mayele na biso tokei na makanisi na biso pe na baposa na biso totiki liziba ya mai na bomoi ndomoni esika Kongo ebungi Kongo ekomi na konyokwama pe Kongo ekomi na pasi likolo ya kokabola mabota na nzela ya basakoli ya kokabola mabota na nzela ya basala nzambe te oyo azali mwana ya kindoki po abotami na mama mususu oyo azali mwana ya kindoki po azali mwana ya ndeko na yo oyo atikeli yo mama na ngai soki mwana wana azali na liloba ebongo na kindoki pardon soki abebaki ezali nde mokili ebebisi ye mais yesu lokola azali liziba ya mai ya bomoi ekosukola nde mwana wana ekokabola te mokomona bato na nzela ya kosakola na nzela ya baprofesi nde bakei kobebisa na nzela ya basali na nzambe ya kobima kilikili alingi oyo babenga ye nde tata nzambe akabolaka lokumu na ye na motu te ntango yo lobi ke babenga oyo tata mati ezopekisa babi kobenga motu ya mokili oyo tata te seke komi kokabola deja lokumu ya nzambe na yo motu alesika okiti ya nzambe kozala wapi olongoli nzambe nde nauti koloba na ebandeli na some na ye nde tomoni libunga or biso tozali na ekolo oyo Kongo ezali mboka oyo bamboka ebele bazali koanvi yango na misolo yango mpe na bozwi yango biso tozali lokola bapatriote ya mboka oyo esengeli tobeneficie mpona bomengo oyo ezali ya mboka na biso mais tozali kobeneficie te tozali na kati ya kolela pona nini tobungisi nzambe tolongoli nzambe na kiti na ye nde mukanda ya Psaume 5:7-20 soloba nzambe atindaki iloba pona kobikisa or soki mutu ati nzambe some ata azalaki na pasi ya ndenge nini ata azalaki na maladi nini ata azalaki na problème nini akobika pe na suka Psaume ane ekoloba nini ata mutu akufaki liloba eyaki mpona kosikola ye na liwa
pamba te tomonaki Lazare abelaki pe maladi wana ememaki ye na liwa me ntango Yesu ayaki ndenge Jean azoloba na 3:16 nzambe atindaki liloba po ebikisa esiko na liwa motina mi na biso ezali Yesu Masiya ntango ye ayaki ntango Lazare akufaki balobi azolumba solo me ntango Yesu ayaki oyo azali motina na Nzambe abimisaki Lazare katikati na kunda akomaki na bomoi ezali lokola mboka na biso au Congo soki basala Nzambe soki biso nyonso totie Nzambe na sommet ata mboka yango ekomaki na faiti ndenge nini tokobimisa yango ekolo Kongo ekotomama bato bakoluka Nzambe na ndenge bosolo bato bakozwa lobiko na Nzambe loba Nzambe pe nyonso kozonga malamu lokola Nzambe alakelaki biso mpona mboka oyo. Matondo mama na ngai en tout cas na yoki pensa lolaka oyo esali ngai mwa pasi c'est que likambo ya République démocratique du Congo to pe likambo ya lobiko ya bato et pas ya mama Judith na kati ya likomi ezali kosenga nde bato ba reconnaître Nzambe. Voilà batia ba Nzambe na première Nzambe le sika na ye Nzambe aya na lobiko waki Nzambe yango lelo Congo ezo souffrir ba pesi nzela na ba magie na sorcellerie na fétiche na bisengo ya mokili mutu fo azwa iPhone fo aleka na nzela ya mabe mutu azopesa iPhone na nzela mabe ye pa zo bénéficier biloko ya mabe nde sika mboka ebebi na kati ya bana na biso bazozwa ba biloko na nzela ya mokili na ndenge ya mabe peut-être tozali na basala ya Nzambe pe mususu ya makasi peut-être tozali na bato pe Nzambe déjà la kaki po tozali na ba génération confondue tomonaki Moïse ayeko kosala musala Nzambe tomonaki Abraham asalaki musala Nzambe tomonaki nani Eli alelaki balobi même ata na tirete ya biso mais Eli alelaki po Nzambe ata atangisa lisusu mai mbule beta Nzambe ayokelaki ye tangu bana wana bazali kobeba na nzela ya mabe batu bakei na nzela ya libunga est-ce que tangu tokolela Nzambe koyoka biso tokozala kaka na kati ya défense okolela na kolela ne pasi esika ezouta ya Congo esengeli kaka tozongisa Nzambe na sommet totia liloba ya bomoi na esika nango po ata oyebi Nzambe ozali ko prophétiser mabe pona bato mosusu soki ezali na nzela ya mabe seki oyebi liloba me na ndenge ya mabe esengeli oyeba liloba me n'importe quel liloba te oyo ekoya kosikola mpe ekoya kobimisa bato ata kona kufa. Matondo mama na ngai bato mpenza bakolanda yo bayike balobi iyo po ete bayike oyo nasololaka na bango lokola bokolaka ekala lokola koko original lokola bajadis bango to babika tozongela Nzambe ya bakoko toali bato oyo esengeli Nzambe asala po ete République démocratique du Congo eli bongo mboka lelaka yo po lobi bongo iyo kasi liloba to pe lolenge ya kosala po ete tobimisa Congo na biso tokozwa yango wapi président Valère Mangituka ye pas ali moko les États-Unis ali kombunda yekuti yaki na musala ato kombola lopango pour la kokene pe mona mboka Martin Fayulu badida utake suko kombola pe lopango foto kombola Congo po ete sanité ekende molimo ya kosala musala sikoyo batu yango tope biso batoto ila kati ya kono biso Congo oto okobika mabe po tonongi bakozonga ndenge nini pe bakoyeba Nzambe yango ya solo lolenge esengeli mutu ayeba eloko ezali Biblia ne esika biso tofandi moboko na biso po Nzambe alobi nyonso katikati na Biblia me bato babi Biblia ali komi ya mindele wana Nzambe ya mindele biso pe bayindo to ali na Nzambe la biso sikoyo tokosala lolenge ni po biso bakoboye kote Biblia. Mama na ngai Océan nalingi na loba boye soki bato balobi ke Biblia ezali po na mindele me kaka balobi ke première os bazongo katikati na Afrika c'est que Adam na Eve bazali nde ba-africain ozomona ezali 55-8 azoloba makanisi na biso ezali makanisi ya Nzambe te nzela na biso ezali nzela ya Nzambe te soki bango balobi Biblia po na mindele po balobi ke Abraham azalaki mundele wana na makanisi na biso bato ebongo na makanisi ya Nzambe Abraham azalaki nani to Eve azalaki nani to Adam azalaki nani esengeli bato bazonga na ebandeli mpona ebandeli Nzambe akelaki liloba Nzambe asalaki nyonso na liloba oyo liloba ezalaka na race te liloba Nzambe ezali na race te na ebandeli balobi Nzambe ntango alobaki ye matin ye soir ezalaki na race te
nyonso ezalaki kokendama na nzela ya liloba. Or soko ye na liloba luka nde oyeba liloba ya solo ya bomoi. Ne Bible soko yebisa biso la parole que je vous ai dit sont esprit et vie. Liloba oyo ya molimo. Donc ce qui na landio malamu maman évangéliste maman Judith c'est que yali na liloba oyo ya nzoto ezali pe na liloba molimo. Siko batu bakoyeba lolenge nini liloba ya molimo pe liloba ya nzoto bakotanga yango lolenge. Bon, ndenge tozoke na église na biso tozali na église universelle ezali na mabongisi oyo ebongisamaki ezali na mateya oyo eteyamaka bazolakisa mutu ebandeli bazolakisa mutu pe suka bazolakisa mutu nzambe ebandeli bazolakisa pe mutu suka po tokoki kobanda nyonso tobandi kaka na création tokosilisa ta mokolo mobimba ekosila te. Bo balobi na ebandeli nzambe atiaki etando mpona kokabola mai ya likolo mpe mai ya se. Sikoyo yebisanga mama mai oyo ya likolo ezalaka mai nini mai ya se mpe ezalaka mai nini. Mai ya likolo tokoki komona ngo lokola mai ya mvula. Mai ya mvula me na mvula na makanisi na biso bato totangi yango par rapport ya géographie nde bazoyebisa biso ezali par rapport ya système d'évaporation. Mai oyo etangi ntango ebandi komata na milinga ekei kocreye babloke nde esali mbula. Sikoyo mai ya likolo na mai ya se ezali nini jika ya bamama na ngai bokolanda tokoloka mpo tolobi toyambaki lelo moto la nzambe mpo na likambo oyo toza kolemba résistance ezali ya solo mais contribution aussi ya bachrétien il faut jouer rôle pour la libération de la République démocratique du Congo. Donc il faut tout repêcher tout le monde, il faut tout sensibiliser tout le monde parce que nous avons besoin 2024 aussi la 2025 qu'il pleuve ou qu'il neige biso tozwa indépendance totale spirituellement économiquement politiquement. Cela veut dire tolingi te bato bakotisa biso na banzambe ya bapaya tolingi te mokili na biso Congo ebika lolengo ezobika tolingi te tozala échec ya babibi kolo nyonso po toboni développement na 21e siècle oyo bato la bato bazali ko se développer mais jusqu'aux preuves du contraire bande kolanga nous les peuples Congo tozali lokola kaka ba desina ke ndoki azala maseke moto mwindo ne moto azala bomo ezali moto pembe de mondele. Alors différence wala tokoyo kolinga yango te par rapport ya prophétie ndenge bato balobaka ya vuluzi kimbango ya kolobake ekozana ne songolo mindele bakokoma baindo bakokoma mindele ezaki na posote ezaki par rapport esprit ekokisama. Est-ce que ça salama toza veille prophétie est-ce que toza na voix na toza sala malamu pour être prophétie là dans auto parce que bako peso bisakwa lelo mon frère ba biso ke okobonga okobala okokende poto okosala ba bisakwa bolingaka mais accomplissement na ngonde ko maka problème place peut-être bisakwa pesa là qui solo mais omimisa ngo lokuta pourquoi yo muto e faut ya ba bisakwa ezape na modèle e faut zala. Et ça, le modèle de Fouza. Tu vois, la chaîne de libération, donc on libère tout spirituellement, physiquement, politiquement, économiquement, et mon tout congolais à l'indépendant libre parce que c'est la chaîne de libération. De toko bunde tumba nyonso na lolenge nyonso na bakushi nyonso pour mutula muta yoka na lokota na ye pour à se revenir à bunde tumba. Pour le bataille ngamba kabote klikamba ko motele mutu nyonso. De toko zwa mutu nyonso. Bato nzambe bana par na bango fu basala. Batu ya bokoko bana part na bango batu ya boye bana part na bango ndo mon lelo tozala maman évangéliste maman Judith Seke yebe accompagner so pour que tant mingi kozala yi pour ngata mo yako boye santé vous madame te jeune qui est au Canada na moko le passe na université internationale maman Judith motuna na ngayo na solela tokomi ye ba mai ya likolo ndenge ndini. Pour vous, le lobby, c'est un système d'évaporation. Dans la géographie. Si koyo maya li corona maya se pe etondi wana nde motu ko la biso ba benga au ciel. C'est qu'au ciel yango ezali wapi maya li kolo ezali wapi maya se ezali. Nde sika problème efandi katikati na bato. Bato bakei kaka na biloko ezali bentere na bango mama na océan du Congo.
bato batali intérêt ya nzambe te bato ba bible o ndenge ekomami balobi ekomami na bato bazalaki poussé par le Saint-Esprit. Même ata soko tali na Jacques 4 5 bazolobake est-ce que écriture ezoloba kaka en vain ezali par jalousie nzambe achériraka esprit oyo atiaki katikati na biso mutu fwa yebake nzambe akomi biblia na esprit ezali mpo na nzoto te soki bato bake na nzoto na makanisi na bango na metere na bango nde omoni bitumba ye na bikolo nyonso nde mutu alobi te ye esengeli alinga congolais po azali ndeko na ye mais soki tokei na molimo yo congolais esengeli olinga congolais po aza ndeko na yo esengeli mpo olinga rwandais po azali ndeko na yo wana par l'esprit ndenge nzambe asepela mpe na Congo Rwanda kokoya te kaka po ayiba po aboma congolais te wana ezali bomoto na biso nde ekaboli biso na bikolo mais mpo na nzambe ezali kaka esprit moko po ntango tokokoma na esprit moko yo kolinga nganga mpe na kolinga yo tokolinga mpe moninga mosusu ye mpe akolinga biso po tozali kaka esprit moko komona bato bake na baintere na bango bazwi bamikanda oyo ezosepelisa motema na bango po basenrichir batali intérêt ya nzambe te okomona même le Deutéronome 14 soko bandi na bavende bazolobela façon ya kopesa dîme mokomona na bengoma na biso nyonso totangaka mikanda wana te wana soki ekomi wana babito mema wana makanisi ya nzambe mais soki ezali likambo mo moto ye na mbo Maman, est-ce que vous avez le Deutéronome, maman, pour toi? Deutéronome balobi apporter à la maison du trésor toutes les dîmes wana Malachie 3:10 pardon tozongi na Ancien Testament Deutéronome 14 to bandi bongo na 22 lobi boye tu élèveras ta dîme de tout ce qui produira ta sémence de ce qui rapportera ton champ balobi oyo nyonso ekobima katikati na elanga na yo nde yango wana okoporte tu élèveras ta dîme de tout ce qui produira ta sémence ntango balobi oyo nyonso ekobima na elanga na yo yo komema 1/10 nango mama nanga DS mama nanga Océan d'Afrique ntango ozomema 1/10 na yo na oyo ezobima katikati na elanga na yo okokende na opération nini neti elanga na yo olonaki ebimisi yo di bikolo ya nguba okomema lokola 1/10 combien de bikolo ekolo moko wana ezali opération ya bato mais sikoyo nzambe azoloba na ezali 55:8 oyo nalobaki makanisi na ye na ya bato ekeseni wana na opération ya bato tomoni ke fo omema ekolo moko mais na makanisi koyo ya nzambe dime azosenga okomema combien de bikolo wana moula na Belgique makambo ezali kokendele biso minene tozo continuer 23 et tu en mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom balobi ntango komema dime wana esengeli okende kolia yango esika nzambe atiaka makolo est-ce que badime oyo biso tomemaka tokenda kolia yango esika nzambe atiaka makolo mais église wana ezali ndako ya nzambe les problèmes mais dans Malachie 3:10 bayebisi biso apporter à la maison du trésor toutes les dîmes apporter à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il y a des maisons. Il y a des maisons. Biso to tokendaka nanu kopesa na kati église. To pesi bien et bon maison de Dieu o esengeli ke biloko ezanga te. Donc c'est quoi église comme la maison du trésor entre taper maison de Dieu. Nde to sali makambo na biso. Oh proverbe 36 azoloba biso ke kolongola te kobakisa te. Mais tant biso to komisaka maison de Dieu, maison du trésor, to longoli pe to bakisi. Donc ceux qui le Congo so so bonsomi na ngote, ezali par rapport ya biloko oyo bato bayebite ndenge ni bakobunde tumbala bango bayebite ndenge ni bakotambola là parce que tout le monde peut Joshua ça la conquête d'Israël continue kango mais batumi balé ata nature fouette ya biso batumi balé soki baza baveugle basotambola bako ya kaka na libulu tokozwa solution te tant mutu azolakisa mutu nzela ye pas azali ignorant kaka lokola mutu wana Congo ezokufa na ignorance nanu ya liloba nzambe
batu bamisaleli makambo na bango oyo ezali mpona intérêt na bango alors soki nzambe na kati intérêt na ye eza te sort ekozala nini mama nango Océan du Congo sort ekozala nini tozala kaka katikati na milelo même ata baofrande totiaka soki totangi na Lévitique 2:13 bazoyebisa biso esengeli totia offrande na biso na mungwa ezali signe alliance ya biso na nzambe. Mais est-ce que vous avez que vous avez problème to comme que la souka maman le to ngai to zala na ye bande ko langa vraiment boni que vie à santé nazaka na 15 minutes pe régime pe zo batela biso po ete solo pe to ko lelo résistance penza ekola mukate po to sala éveil patriotique to le ba to ko tabisika lo sala ba couche no so malgré santé to zalika ko kende ba premier tangola no bondi ya botar de bono et les monsieur ko komela bino maman d'Angola na mokitene Florence ya ma tondomido pourquoi pas maman Jacqueline bonyoma mi jouna biso kandolo aza ko assister biso bonga uti Pointe Noire ni kolpe mikoya beaucoup mona parce que baika kale tumba yango ya Congo Peggy Lomboto na Océan kuna pe na Pointe Noire nzamba pambola bino pourquoi pas Nancy Bofo ma fille chérie qui dit vous menez ndeko ngai tozo ko mana suka mais to lingino to capter pour batwa yo ko mala o uti ko loba biloko moko yo to ko lobela yango makasi po yango ndeza moboko ya l'église po ko so ba problème ndenge na hotel ko loba parce que l'église évangélique dit mais vendre l'offrande o lobela biso ko la tu mangera wana siko bango babitu comme dans l'Ancien Testament parce que les angile babilanga mais uti ko pesa babiloko moko wana na ebite so bato boko landa pe mobunga pe mama ko za la pe peut-être la raison to ko ka ba commentaire Valérie Petelo lolenge kani bilo pe boyambili kambango po ete photo lo banana po ete Mozambe pe ezali ko moko zo distraire Congo lelo bato mususu bamoni papa Chilombo akosala mabe me bango balobi umela po baloba na bolamu e komi problème bazo pesa ba prophétie à lokuta ke nzamba poni yo na ndolengo zo nyoko na Congo na lolengo yo ozo ko libérer te ozo ko sola bina ba Rwanda mais soko kina mboka lobuka ka lokuta ke guerre réalité na ko beta Rwanda mais na ko pesa la bozo sala te ezali na basali ya nzamba alors tout ça na problème wana ya makasi ke eza na époque Kabila ezali ka bongo ba pasteur ba ko ezeke sala ba kambo ko sala ezama mais Congolais comme on a un mabe ndenge pesa ile tout le quoi ba pasteur ba bondela ka pona président de la République ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo mais Congo ko biga ka mabe siko ba sala nzamba bozanzinga nzinga ya Félix musala bilo za gani na pesa bilo ka ba enveloppe taki mais mboke kufa yango likambo ezali yango to kosala debala bino o azolanga penza azana social sauver Congo photo sunga pe liloba ya nzambe ozo na mlenga malamu kasi ko na pesa na siko o tshikoba batu bayo ko na malamu bandila nani ofana mungwa dime okolia bisika ya makolo ya nzambe mais on les a pour l'Ancien Testament tout le long dans Nouveau Testament il faut que batu basa parce que batu ba l'ancien ba na nouveau ngala mitula ka soki par rapport à nini na yebakate parce que ce que ça qui ancien au comme nouveau ndenge nini et puis ce que ça nouveau le volet ancienneté na ndenge nini to ebité mais kana na komoni boya so ko to ba ke suka pour Congo il faut bika ndenge zo le babo mais ce qui n'a nous te reconnaître to yebina makambo te ça veut dire Congo za la musique ya cause indépendance maman nanga Océan du Congo soki batu bakoloba ke Lévitique 2:13 ezali pona Ancien Testament mais to pesa ka offrande par rapport à ni offrande de bandi na Ancien Testament et puis Deutéronome ezali Ancien Testament avant kokoma na Malachi mukanda suka ya Ancien Testament obiso toto sala makasi photo to sana na Deutéronome ou c'est le troisième livre de Moïse et si kande di maison ke ndeko banda yango wana bazo pesa ba principe ya dim tia mangera yo moko okolia dim na yo mais nulle part bonyo zo ya kusumisa batako nulle part te tozali na besoin Congo ebika mama tozali na besoin Congo ebika na nzela lobanzambe batu pe bayeba vérité au Bible les autres vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et ce qu'il muto ayeba solo ayeba eloko nini azo sala kwa koma na bososoli kwa yeba kokata tina soki muto ayebi bososoli te akoyeba kokata tina beni Ancien Testament Malachi toto sakango mais oyo ebandeli toto sakango te koma tozoya na suka mais ebandeli ezalaki ne ebandeli ezalaki liloba nde yango otili lo to continuer na liloba mais pona dime ezowuta nde ebandeli offrande balobi to tena mungwa eza différente na ni Deutéronome eza différente na Malachi ata ko tolobi to longola Deutéronome to longoli pe Lévitique pour l'offrande mais to soki kana Malachi wana de maison ezali
mukando esimi maison de trésor na maison de Dieu donc toza na banque ndeza na maison de trésor donc il faut ba 10 000 na biso to ke na otika na banque automatiquement ya nzambe automatiquement ezanga keloko te soki komona mpe aloba na biso ndako ya nzambe nde motema ya moto akaboya donc pesa ndako ya nzambe nde motema ya moto sikoyo ndako ya nzambe otokotika oyo batomaka wana ya bamaison kitoko to ya motema ya moto lokolo ndenge oyeka loba yango wana mama si vous demeurez déjà Jean Zoloba nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira na kotambola na ona bémission nde tokobanda kofungola na molai nango eloko nini babengi din o esimi mboka na biso o batulelo bazali kokosama eloko nini babengi offrande tokobanda kofungola na ndambo au fur et à mesure tozokutana par rapport ya bémission na biso ezali plaisir po mbala ya liboso na mona na yo po ezalaki bosenga po posa na nga kosola na yo pe mukolo mususu na likambo etali bonzambe kati na mboka na biso mais ezali mbala ya suka te mama. Vraiment merci nzambe alekala kopambola biso kasi nini penza tokomi na suka oyo koyeba otikela bato balandela biso to pe bayimboka ba congolais oyo biso bakobunda na tina yeto ebiki mboka na biso za agressé tozali bon occupation Rwanda kobundisa biso nini penza ya liloba okoye koloba to la bayi politique ndenge mwana mboka Martin Fayulu Madidi akomema biso na dialogue na ye alpesi biso to kende be bato bayike bakoboya bon bakolinga dialogue pese sala mate to komi pe na tango o balobi balimba senza mobeko likonzi pambate mwa mbilinga mbile koleka bakongo mani mususu peuple alobiso bo senza mobeko likonzi ekozela biso mabe yo atake mama motei évangéliste nino ko koloba pour bakongo mani banso wana bakolanda o ya gauche pe ya droite pe population o bazana besoin babika malia malamu eloko na ko koloba pona ndeko na biso nyonso wana eloko oyo eleki kimia ezali te tosala oyo ezali ya malamu pona kimia ya mboka na biso po soki mboka na biso ezali na kimia batu pe bakoluka nzambe na kimia batu pe bakozala esengwa koluka nzambe na nyonso wana eloko na kosenga na bademashi wana bandeko na biso bazali kosala baluka kako ezali intérêt ya bana mboka baluka trahison te baluka kaka intérêt ya bana mboka po mboka na biso ezala kimia biso pe tokumisa nzambe na kimia sokobino bozaka pour article 64 au peuple akobundela na article 63 ya ko sauvegarder limitrophe ya République démocratique du Congo nde bakoyiba yango ntango peuple abimaka na article 64 bino prière na bino ezalaka prière na biso ezalaka tozali bapatriote mboka na ngai ezali Congo esengeli tozala na kimia tozali na esengo te ntango nyonso bamama bazali violé na kati ya bamama wana basala nzambe mpe bakokobima bamama bazali traumatisé batu bazokufa ezalaka mpenza esengo te ezali esengo te ezali kolela mingi mpona pasi ezokomelaka mboka na biso à tout moment tozali na besoin vraiment ya kimia tozali vraiment na besoin ya kimia to bénéficier mpe lokola bapatriote ya mboka na biso tosepela mpe na bozwi na biso mpona nini te. Est-ce que vous avez rappelé la société à Kosambela pour n'importe la Bible c'est la Bible qui oui Église universelle de Jésus-Christ katikati na souci ya mboka na biso Congo tozali déjà na 2 mois ya prière au tozali nango ezali déjà kokende na kosila wana ezali mabomba mio ezali katikati na kati ecclesia ezali souci vraiment ya mboka na biso ya église pour ko soutenir mboka na biso matondo mingi tika nzambe apambola kasi kabwe longue puissance la vidéo. Marianne Toumba, qui a fait arrêter Marianne Toumba? Franchement, le Congo est un état des humoristes et talentueux à tous les niveaux. Nous rions, c'est comme ça que même les comédiens ou les humoristes comme Herman ne se retrouvent pas dans son domaine. Pourquoi? Parce que tout le monde fait son travail. Marianne Toumba s'est fait arrêter par 3 personnes, 3 groupes de personnes. Les politiciens, les patrons des chaînes de télévision et leurs journalistes et les pasteurs. Dans notre pays, lorsque une personne a un peu de succès, il doit travailler pour la cause des politiciens. Lorsque vous ne travaillez pas pour ces politiciens, on vous traite comme si vous êtes contre eux et ils vont vous nuire. C'est ce que Marianne Toumba est en train de subir parce que plusieurs fois on l'a sollicité par les politiciens de parler de ces politiciens. La pauvre dame n'a pas voulu faire la politique. Les patrons des chaînes de télévision et leurs journalistes sont en difficulté aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont tout raflé. Quelqu'un avec son téléphone, ses mégas, peut se créer une chaîne de télévision et se faire populaire avec son propre téléphone et ses mégas,
plus que même les journalistes avec leurs termes de chaînes de télévision. Ça, c'est indispensable. C'est comme ça qu'ils sont devenus des donneurs de leçons. Comme si dans nos chaînes de télévision, il y a des chaînes de télévision aujourd'hui, nous n'avons pas d'émissions. Nous n'avons même pas de belles émissions à suivre. Et donc, on devient donneur de leçons pour des TikTokers. Troisièmement, le pasteur. Le pasteur, en République démocratique du Congo, sont devenus riches à cause des faux témoignages de certains Congolais. Et vous avez suivi. Cette dame a dit clairement qu'un pasteur l'a sollicité pour faire les témoignages dans son église. La dame a refusé. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui qu'on puisse créer les ennuis à cet moment. Moi-même, tel que je vous parle là, lorsque j'ai fait l'accident sur Maïndombe, vous avez appris l'accident que les députés avaient fait sur Maïndombe. Je suis sorti les survivants de cet accident comme député. Mais combien de pasteurs ne sont pas passés pour me demander à ce que je puisse faire les témoignages dans leurs églises? J'ai dit non, je fais cet accident avec mon chapelet en proche, en tant que chrétien catholique, je ferai ces témoignages à l'église catholique. Et donc, rien d'autre. Chers frères et sœurs de la République démocratique du Congo, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas commencer à attirer notre attention. Ces scénarios qu'ils sont en train de faire, c'est justement pour étouffer l'étoile de l'enfant d'autrui, parce qu'elle a maintenant la visibilité, la notoriété sur les réseaux sociaux, sans qu'elle puisse avoir une chaîne de télévision. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces problèmes-là. Je crois que nous devons... Na vidéo on ndebele moko bokozwa tina nini ndeko la biso Maria Tumba amobenga maki na justice ezali ngai te ezali bandeko la kati ya hypothèse na bango nde tozali kosenga kaka na biso banso nyonso ezali ya moto ya toke nango moto azali na bampate na ezomi soka bungisi moko akotika take na zomi po eta sepela moko na bungi likamtela tika la zomi akoyoka pasi ya makasi pamba te moko na bungi akoni moto ya makasi koleka zomi akozomi yana kani bango na singa aluka makasi tete a récupérer moko na ye moko na ndeko moko wana ndio to uluka lelo ezali Kongo yango melo biko ya Kongo toke na mona molenge nyonso na tina yete ba ikongo mani ba mona pole soki ezali nzambe nda ezali ko empêcher bisekwa tokoluka nzambe po ete moko ya moyenge bena malama kozanga te nzamba lo biso di moyenge bena ezali moko akobela ngapela koyoka lokola Abraham intercédaki pour la Lot bomoni abimaki peu importe oyo yaki kokomela ye na bana na ye yango biso pe tokoluka lolenge tout liseko ya Congo eya avant 2025. Merci na kabu ya l'homme pour ça, merci pe na yo mama tokozalaka na yo mikolo na mikolo kaka yo kopesa biso tango po ete toni pa na société loba ya nzambe ezwa pe sika po bato bayeba nzambe ya solo po ete na nzaya na ye akolomisa biso ndenge alomsaki Josué pa kopesa biso mboka na biso ya malamu tobika nango malamu. Merci encore une fois la Kabou à l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne et merci n'a pas perdu le directeur recherche stratégique personnel ça nous dit pareil avec monsieur la biso pebino banso malandi vous s'abonner massivement vous partager l'émission vous liker vous faire commentaire ma si je suis pas j'aime le ligne moi la mère de Bruno asala tango ekoki faux pasteur tout va se kimia boy le balanza be kokita lokola moto eko tumba yo na église na yo bye.